makambo ya sika pe ye compagnie africaine d'aviation CA na mokuse toujours fidèle na habitude na ye tellement alela clientèle na ye na ebandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso bonne année ba meilleur vœu na bino nyonso na année oyo ya sika CAA akani komema bino na ba dimension likolo lisusu encore plus de confort sécurité ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers ba avion na ye mokwake bobosana te na 2026 oyo CAA zokokisa 34 ans mokoka toujours na service ya bakongolais pe ya clientèle na ye nyonso. Ah, CAA, mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Voilà mon abonnement journal ya peuple info lingala mbote na bino nyonso lelo tokofongola info lingala na sango moko ya mawa pona ko signaler bino liwa ya Roland Lumumba lelo mercredi na ville ya Kinshasa mwana ya héros national pe premier ministre ya République démocratique du Congo Patrice Emery Lumumba info lingala mobimba to présenter ba condoléances na famille biologique na ye tokoba basangola so pona ko tesa mino premier ministre Judith Souminwa a présidé mardi na Académie des Beaux-Arts journée de mémoire ya Bunagana na Uvira consacré na résistance peu résilience et longo na unité ya peuple congolais. Nathalie Kaila héritier Mapindi. Premier ministre Judith Souminwa Tuluka a présidé mardi dans l'Académie des Beaux-Arts na ville ya Kinshasa journée ya mémoire ya Bunagana pe Uvira consacré na résistance résilience pe unité ya peuple congolais na contexte où ezali marqué na agression ezali kuumela na RDC et pa ya Rwanda organisé na ministère ya communication pe média journée oyo et constitué qui moment moko ya recueillement pe ya réflexion collective na hommage na ba victime ya guerre oyo yango et serva qui pe na cadre pour na analyse approfondie ya ba multiples dimensions ya conflit oyo ezali kosalema na ba panel ya ba thématique ebele cérémonie oyo série ya ba panel ezala qui animé autour il y a 4 thématiques majeures drame humanitaire ba enjeux économiques justice paix ba victime il y a restauration il y a intégrité territoriale ba échange oyo chef ya gouvernement a participé qui était qui na lumière complexité il y a crise sécuritaire paix nécessité il y a réponse moko ya malonga oyo kozala durable. 3 membres du gouvernement ba intervenant qui na panel oyo lokola vice-premier ministre en charge de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba, ministre d'État puis ministre de la justice puis garde de sceaux Guillaume Ngefa puis Julien Paluku ministre de la commerce extérieur bazwa ki maloba pona clôture ya misala chef ya gouvernement akumisa ki résilience ya peuple congolais puis atalisa ki détermination ya kotelemela agression na konoraka mémoire ya bato oyo bazali kokufa na RDC ezali pe kotalisa détermination ya kotelema liboso ya bato nyonso pona kotelemela guerre oyo pe ko défendre mboka détermination oyo ezali kotalisa engagement implicé et pas ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'état pe commandant suprême ya ba FRDC pe ya police nationale congolaise oyo azali ko assumer avec fermeté responsabilité ya kotambusa mboka na biso ndenge Judith Souminwa atalisaki premier ministre a dénoncé oyo azali ko qualifier stratégie de libérer oyo ezali mené et pas ya Rwanda na nzela ya ba supplétif na ye ya M23 guerre oyo RDC azali ko traverser guerre ezali occidentale te kasi ezali bongo ko procéder na stratégie moko ya pensée oyo ezali planifié et pas ya Rwanda na nzela ba supplétif na ye journée à mémoire oyo gouvernement a réitéré engagement fondamentaux mingi ya ko défendre souveraineté paix intégrité territoriale soutien à ba forces armées ya République démocratique du Congo protection ya population sans distinction lutte contre impunité pe koluka kimia oyo ekozala bongo durable na ngambo na ye ministre ya communication pe média Patrick Muyaya a insisté qu'il y a nécessité ya ko placer justice pe reconnaissance ya ba victime na guerre ya processus ya paix bosimba ke journée oyo
et articulé mingi na 3 axes majeurs: exposition ya photographique oyo ezali ko retracer ba atrocité oyo population azali ko vivre, panel oyo atalisi ba réponse epai ya gouvernement pe balobeli recueillement na hommage ya ba victime, ba échange oyo et répondre na exigence pe na rigueur moko ezali ko traduire volonté ya ba autorité congolaise ya ko traiter guerre oyo na ba dimension na yango nyonso. Activité oyo e connaîtra qui peut participation ya ba membre ebele ya gouvernement lokola ministre ya culture, art pe patrimoine Yolande Elebe, ministre ya genre, famille et enfants Micheline Ombaye, bango pe ba participaki na cérémonie oyo ba représentant ya MONUSCO, Union européenne, société civile pe ba diplomate ebele na poste na Kinshasa. Masala seni bosengali koyeba ke commission électorale nationale indépendante seni na mokuse auti ko rendre public calendrier ya ba élection ya gouverneur pe vice gouverneur na province ya Sankuru bolanda ba détail elongo na élément auto salili. Commission électorale nationale indépendante seni na mokuse azali koyebisa bato kendenge azwaki mitindo na lettre oyo ekomamelaki ye le 12 janvier 2026 epai ya vice-premier ministre pe ministre ya intérieur, sécurité, décentralisation pe affaires coutumières. Azalaki bongo notifié na vacances oyo ezalaki constaté na pouvoir exécutif na province ya Sankuru pe na nécessité ya organiser élection ya gouverneur pe vice-gouverneur ndenge constitution ezali bongo kotalisa nde na tina wana seni azali ko informer batuke à partir ya le 27 janvier 2026 déjà publication ya décision ya seni pona oyo etali calendrier et monisami le 28 janvier 2026 tu le 3 février nde ekozala ba préparatifs techniques pour la formation ya professionnel, aménagement ya bureau ya réception ya traitement ya ba candidature le 4 février 2026 tu le 2 février 2026 dépôt ya ba candidature auprès ya secrétariat exécutif provincial CEP na Mokuse on a seni Lusambo le 11 février kino le 15 février 2026 nde ekozala ajout to retrait ya substitution ya ba dossier ya ba candidat gouverneur pe vice gouverneur ya province le 16 février pe le 18 février 2026 ekozala bongo transmission ya ba dossier physique ya ba candidat na bureau ya seni pe de libération et pa ya assemblée plénière le 19 février 2026 de publication ya liste provisoire ya ba candidat gouverneur pe vice gouverneur ya province ya Sankuru le 21 février kino le 22 février 2026 nde ekozala dépôt ya ba recours ya contestation ya liste provisoire ya ba candidature liboso ya cour d'appel ya Sankuru pe oyo ekozala office ya cour administrative d'appel le 23 février kino le 1er mars 2026 traitement ya ba contentieux ya ba candidature ekosalema na niveau ya cour d'appel pe ya Sankuru oyo ezali considéré lokola cour administrative kobanda le 2 mars kino le 6 mars 2026 notification epai ya seni na ba arrêt ya cour administrative d'appel boye le 19 février kino le 17 mars 2026 ekozala bongo accréditation ya observateur ba journaliste pour na secrétariat exécutif provincial ya seni kuna na Lusambo na province ya Sankuru le 2 mars 2026 kino le 17 mars 2026 accréditation ya ba témoin le 20 mars 2026 kino le 22 mars 2026 campagne électorale ekobanda le 24 mars 2026 ekozala bongo élection ya gouverneur pe vice-gouverneur na province ya Sankuru et pa ya ba député provinciaux ya province oyo publication ya résultat provisoire na assemblée plénière ya seni pe affichage na niveau ya bureau le 26 mars 2026 kino le 2 avril 2026 ekozala bongo recours na contestation le 3 avril 2026 kino le 9 avril 2026 traitement ya ba contentieux pona oyo etali ba résultat le 10 avril 2026 kino le 12 avril 2026 ekozala bongo notification ya ba arrêt ya cour d'appel ya Sankuru oyo ezali kosala office ya cour administrative d'appel le 15 avril 2026 transmission ya ba dossier physique ya ba élu à niveau ya président de la république pona oyo etali investiture seni azali ko préciser que exécution ya présent calendrier ezali subordonné ya mise na disposition ba moyens financiers na délai
pona oyo etali ngambo mosusu seni azali kosenga na badepute provinciaux ya province ya Sankuru, bacandidat gouverneur pe vice-gouverneur ya province pe différentes parties prenantes na oyo etali processus électoral bayeba na se préparer pour la compétition électorale libre pe apaisée. Troisième vague, il y a formalisation des masses, il y a acteurs, il y a secteur informel. Et banda ki bongo lundi 19 janvier, bosimba ke 13 communes de bayambaki, ba enquêteur, il y a ministère, il y a économie, héritier mapine, mais après si nous va détail. Pour la troisième vague, il y a formalisation, commune, il y a Kalamunde et Yambaki, première délégation, il y a ministère, il y a économie nationale en charge du secteur Oyo. Après la civilité, Bougoumestre, il y a commune, il y a Kalamou, à s'adresser à la population. La même élevino moi, solo, au établi service d'économie nationale, baye kota la biso. Écoutez, la bisopote, on a besoin de approcher biso pour na moba mitune ya mike. Ezali surtout plus pour na boyebana. Bino bat bosalaka mombongo. Bino nde boza plus concerné. Bakoya ba rotuna bino ba mituna. Ngai naza ko reconnaître bango pe na autoriser bango basala yango na kala na commune na biso eza pona intérêt na biso. Sur le terrain, agent, enquêteur, bandaki nanu na marché Gomery, oyo bango nyonso bazwaki en charge ba acteur informel, oyo bazali koteka na balabala ya nzinga ya marché oyo. Même son des cloches na ba commune ya Kasavubu, Ngiringiri pe Bumbu, ba premier citoyen ya ba commune oyo, ba adhéré ki bango nyonso na ndenge ya malamu na opération Mibimisa po osungama. Na biso économie oyo, bolo oyo ba kosala, na baba na biso pona ko recenser les communes surtout basalaka petit commerce. Recensement yango eza pona kosunga biso mayeba biso, mais aussi pona koyede biso plus tard soki toza na besoin ya misolo pona tofulukisa baactivité na biso oyo ya commune biso nini okomona na mikolo eza kolia awa bandeko na biso bazali kotambola na po recense bino baza baagent ya ministère de l'économie. Adhésion moko ya makasi pona action oyo yangonde ezali souhait ya gouvernement na nzela ya ministère ya économie nationale pona ko faire profiter na la formalisation ya ba petits commerçants bango nyonso bayeba na kokoma ba entrepreneur minene pe bazwa ba avantage oyo ezali prévu en faveur ya nyonso ezala formaliser. Honorable Maotwene Elia commune ya Selembao ayambamaki kitoko epa ya ministre provincial ya intérieur Jano Kano oyo pe azalaki accompagné na ba notable ya 3 quartiers ya Selembao Christian Kengebeni. Année ya sika ebandi kasi ba objectif etikali kaka ndenge ezalaki, cela veut dire ko proposer ko défendre population ya ville ya Kinshasa en général pe ya commune ya Selembao en particulier. Talatina audience oyo ya honorable Maotwene du les responsables papa Selembao na cabinet ya son excellence Jano Kano ministre provincial ya intérieur na ba notable ya 3 quartiers ya commune ya Selembao Totangi quartier Pululumbambo Lubudi na quartier Mbala nyonso elekaki na salle Samuel Kitoko kuna na hôtel de ville masolo oyo etournaki esengeli boyeba autour ya ba question ya insécurité na kati ya commune ya Selembao. L'infatigable papa Selembao honorable Maotwene après kouta na mikili ya poto toujours pona kolobela mboka ape makite direction hôtel de ville pona koluka ba solution ya population ya commune ya Selembao oyo ba pesa ye mandat. Tour à tour, son excellence Jano Kano alingaki ayoka ba notable ya 3 quartiers oyo na matoi na yemoko moto ya Yambo ezalaki Joseph Bianza Batomba chef du quartier adjoint ya quartier Pululumbambu atalisaki ba inquiétude na ye pona oyo etali insécurité na kati ya mabele na ye na sima eyaki tour ya représentant ya chaque quartier moko sima ya moninga kotalisa ba problème toujours ya insécurité bongo na sima mwana mboka Jano Kano ministre
provincial ya intérieur ayebisaki bango ke désormais commission moko ekotama en place pona kolandela makambo oyo pe na suka ayebisi ba notable ya 3 quartiers ke babungisa espoir na bango te ensemble nde bakosilisa insécurité nyonso oyo ezali konyoko la population na micro ya Info Lingala moko ya ba notable alobaki boyi na ba quartier na biso makambo ezosi mate bato moi bazoya baninga bandako na bana biso voilà alors finalement papa mawa ayokaki mongongo ya bandeko oyo parce que vraiment ça salaki ekomaki mwa moke na suka alors il faut prolonger yango monaki lelo awa papa mawa amemi biso na suka ndenge ministre asi biso na suka monango la voie obligée pour trouver la solution na makambo oyo etumisa biso na kati ya bakartier na biso ministre apesi biso message espoir dans quelques jours après la commission qui sur le terrain pour aller appeler des sons de cloche afin avoir ba mesure ndenge sengeli pour que kimia ezonga na biso na biso petos la réponse na badoléance na biso Tobanzi ke duo oyo entre honorable Maotwene du les responsables na son excellence Jano Kano ministre provincial ya intérieur et kobota bambuma malamu pona kosilisa likambo etali insécurité na commune ya Selembao boye honorable Maotwene toujours au front pona population oyo ba pesa e mandat moko kaka bazali mibalete na Selembao. Son Excellence Rambungu Azalaki descente dimanche 25 janvier na paroisse catholique Bon Pasteur na commune ya Kisenso wapi epai ba invité qui est na messe ya prémisse ya Abbé Jean-Paul Matambuki di Malonda bona na détail elongo na héritier Mapindembo. Son Excellence Néron Bungu Azalaki Bongo, la seule autorité oyo a répondaki na invitation à Zwaki pour nous assister na messe ya prémisse ya Abbé Jean-Paul Matambuki di Malonda. Oyo babengaka ya popo pona ba intime oyo esalemaki dimanche 25 janvier 2026 eliki na paroisse catholique Bon Pasteur ezwami na quartier Sola na commune ya Kisenso na kati ya messe basango pe bandimi bayambaki kitoko ebongo na kafumba ya délégation ya complexe scolaire Mama Pemba ba membre ya bureau politique na ye atambolaki pe na bango na sima ya mo ya circonstance mate ya perimise ya bakado mfumabanga moyo azwaki maloba pona ko remercier bakambi ya paroisse catholique Bon Pasteur ndenge bapesaki ye considération pona ko bengisa ye na célébration eucharistique oyo ancien député national pe vice-gouverneur honoraire ya ville ya Kinshasa son excellence Néron Mbungu azangaki pete kotalisa esengo azalaki na yango na occasion oyo papa na ngai na ba mama na ngai c'est vrai, je suis pour mon absoir et coïncider dans il y a papa B, Jean-Paul, il y a Coco. Alors, on a toujours la 7, bateau Bazana Dina. Il a des acquissements, il y a ma fille là, et l'autre, ça va bon aussi. Ça va serrer ensemble. Allez, va te sur mon village, etc. Mais on va aller le numéro, ce qui sait, je ne suis pas ma corruption sur le CD. Papa, mais, quand je parle à lui, l'homme va te maoriwana nyonso ya mosoko tsako ma femme de corruption. Akachakole usa mama mo dino ya fama base fuma kaniko poste là les amis soit par la situation de l'élection nous soit qui on est à poste mais pourquoi nous allons pas fakaka na pouvoir Boyetalatina akendaki koyamba Abbé Jean-Paul Matambuki di Malonda pe apesaki sur place enveloppe abongisaki pona ye na ndenge a honoré paroisse Bon Pasteur oyo ezwami na commune ya Kisenso.
moko ya baene ya abbé Jean-Paul Matombokidi Malonda a remercié qui peut son excellence Néron Mbungu na ndenge amonanaki na messe oyo na ngambu na yepe abbé Jean-Paul Matombokidi Malonda atalisaki esengo azalaki na yango pona komona son excellence Néron Mbungu na messe ya prémisse oyo ebongisamaki pona ye yepe azangaki te ko remercier l'homme du peuple pona geste oyo asalaki rempli de joie dans les grâces pour glorifier le Seigneur. Il a fait pour moi des merveilles. Ça a été pas facile, mais le Seigneur a fait ce qu'il a voulu dans sa bonté. Et je loue le Seigneur, j'ai un sentiment de joie et de gratitude envers le Seigneur et envers tout le monde. Vraiment, je manque de mots pour lui remercier. C'est vraiment un grand Mokonzi Monene Mboka na biso, un grand politicien, Mokonzi à excellence, ya Kisenso, ya Mboka na biso. Na pese merci mais na présence na. Il a été proche, il est toujours proche de la population, et un homme religieux. Là, vraiment, tout le monde le sait. Que le Seigneur le rende au centuple de tout ce qu'il a fait. Bongo na suka ya messe son excellence Néron Mbungu abimaki na église na sima ya basango pe akendaki mbala moko kovanda liboso ya grotte ya mama Marie wapi epai abondelaki pe akumisaki tata Nzambe na ndenge manson elekaki kitoko na sima ya kokangisa bafoto elongo na basango nyonso bakendaki kokutana na grotte visionnaire ya complexe scolaire mama Pemba bayambaki na curé ya paroisse abbé Daniel Kianga masolo entre les deux personnalités elekaki vraiment kitoko na kobima na ye na cure fuma banga moyo bayambaki ye na mamelo oyo bakolaki na ye bisika moko na quartier Bikanga kaka awa na commune ya Kisenso moma oyo epesamelaki epai ya son excellence Néron Mbungu pona kokominie na bandimi ya paroisse catholique bon pasteur oyo batondisamaki na esengo pona kokutana lisusu na élu na bango ya 2006 2011 pe 2018 na assemblée nationale pe provinciale leader ya commune ya Kisenso son excellence Néron Mbungu abimaki na paroisse catholique bon pasteur na esengo nyonso na accueil oyo ba réservaki pona ye. Compagnie africaine d'aviation CAA la Mokuse Mvula Oyo et Kokisi Bongo 34 ans na service ya nation congolaise. Mbula ya sika ebandie makambo ya sika pe ye Compagnie africaine d'aviation CAA na Mokuse toujours fidèle na habitude na ye tellement ale la clientèle na ye na ebandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso bonne année ba meilleur vœu na bino nyonso na année oya sika CAA akani komema bino na ba dimension likolo lisusu encore plus de confort sécurité ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers ba avion na ye mokwake bobo sanate na 2026 oyo CAA zokokisa 34 ans mokoka toujours na service ya ba congolais pe ya clientèle na ye nyonso. Ah, CAA, Mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Complexe scolaire Mama Pemba et Yambaki Semaine English Week pour na ko préparer oral ya anglais na examen d'état. Le 20 janvier 2026, école Mama Pemba, oyo ezwami na ville ya Kinshasa, école ya Fondation Néron Mbungu, et yambaki série ya activité oyo e markaki mingi penza na cadre ya semaine English Week. Oui, programme oyo ezali organisé na ministère ya éducation na collaboration na ba autorité éducative locale. Yango ezalaki conçu pour na ko préparer ba élèves na épreuve ya oral anglais na examen d'état. Ezali bongo étape moko importante na parcours na bango pe na parcours académique. Événement oyo et bandaki na cérémonie d'ouverture solennelle, élève moko ya complexe scolaire Mama Pemba a prononcé qui prière na anglais. And the spirit of peace. Guide us as we work together for the good of our community and our nation. Amen. Amen. Bosimba pe boyebake importance ya langue anglaise na vie quotidienne ya ba élève yango ezali bongo geste moko ezali ko marquer engagement ya école envers ba enseignant pe envers langue anglaise oyo pona ko créer climat moko ya sérénité
avant ba épreuve ya oral na examen d'état. Après prière, promoteur et Rodrigue Mbungu ye a prononcé ki mot ya bienvenue pe azwa ki maloba po na kotalisa epai ya ba invité nyonso fierté oyo ezwami epai na bango pe engagement ya complexe scolaire Mama Pemba ko participer na initiative oyo ya préparation ya oral ya anglais na examen d'état. Inspecteur principal provincial ya ville ya Kinshasa Moamba Jean-Marie Tshisekedi ye azwa ki maloba pour na ko prononcer mot de circonstance na discours na ye akumisaki importance oyo ya langue anglaise na système éducatif ya République démocratique du Congo. Moko ya ba première activité ya journée ezalaki bongo démonstration ya conversation na langue anglaise oyo ezalaki réalisé. Better. Can you tell us what the letter of that? So, better is an adjective. It is from good. In comparative of similarity, we use better for making comparison. Yeah. Example, my school is better than them. Thank you very much. Okay, now tell us By the name of Babediba Prodi, so I'm a senior in Carmen Science Institute. Many different type of engagement. When I am alone at home, V-U-E-M-B-A. Après démonstration concours ezalaki organisé ba élèves bazalaki désigné pour na ko représenter école na compétition régionale. Concours oyo ezali bongo moment moko ya événement ya kafu et ko permettre ba élèves ba yeba na ko se mesurer. Implication ba autorité éducative mingi inspecteur Jean-Marie Tshisekedi atalisaki bon déroulement ya événement oyo pe akumisaki ba initiative oyo ezali eloko moko ya malonga. Bo simba ke semaine English Week ezali organisé na égide ya ministère ya éducation supervisée na inspection oyo ezwami na cadre ya processus moko plus large pour na koluka ko renforcer ba compétences ba élèves na langue anglaise. Ba élèves ya complexe scolaire Mama Pemba batalisi enthousiasme na bango pona oyo e uti bongo koleka. Bo simba pe boye baka événement oyo e salimaki ne complexe scolaire Mama Pemba ezali organisé na inspection scolaire ya province ya Kinshasa Moamba na supervision ya ministère ya éducation ba activité oyo ezali pona ko préparer ba élèves ya 6e pona oyo etali oral ya anglais n'examen d'état. Kuna na Kingabwa na commune ya Limete banzela eza ya kobeba na ndenge ya mukete. Awa toza na commune ya Limete, précisément na quartier Kingabwa, banzela awa ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te. Boyoka, commune ya Limete ezali na avenue monene oyo babengi Kulumba na quartier Kingabwa. Avenue Kulumba oyo ezali avenue moko très fréquenté bana nyonso ya côté oyo na Kingabwa balekaka na nzela oyo mituka bakumbi moto ezali pe na population vraiment ebele. Kasi bino moko botala etana yango lelo ezali malamu te. Même batu ya makolo oyo balekaka na avenue Kulumba bazangi ndenge ya koleka ndenge kaka bozali komona esika ya kotia likolo ezali te poto na poto. Même bawewa awa bazali komona pasi kaka soki osali moindre erreur okwei babeleli yo kabasele bilamba nyonso bebi okokende mosala to esika mosusu ndenge nini. Population ya quartier Kingabwa na commune ya Limete bazali komilela tango nyonso pe bazali kotuna nani nde akobongisela bango avenue Kulumba. Ezali kaka avenue Kulumba te ba avenue ebele to ba avenue ya minene na quartier Kingabwa na commune ya Limete oyo nyonso ezalaka fréquenté ezali nango ya kobeba. Population azali kaka obligé ya kotia makolo na poto ezala olati sapatu ezali ya kobeba ozali kokende mosala poto etondi yo na makolo ndeti kaka outi koyiba kasi ozali kobima pona okende kosala. Bana ya Kingabwa na commune ya Limete bazali kolela babeleli ba autorité ya mboka botala nanu situation na bango pamba te ba avenue nyonso ya minene oyo yango nde permetaka bango bisika bazali babima na route principale ya poids lourd pona kokende bisika na bisika. Kasi soki ezali kodemere kaka ya kobeba ekozala malamu te mituka ezokota na ndenge elongobani te bamoto koloba te bongo population atambolaka makolo moyen vraiment ezali te.
kolela ya bana kingabwato banzike ekoyokana na matoi ya ba autorité pona kosala quelque chose enfin que banzela oyo ebonga. Motiva pesa potopoto kitoko ozala mukolo to mona bino nyonso bosengeli komela yango. Motiva encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Motiva. Soka ba mama nyonso batimbe ya Motiva potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Motiva. Motiva. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe, abela kabela kate, alimba kate. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protiva, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko, ninyo esaka. Ma ba yinga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama tetsa mwana. Sukana mbimbi. Et on est sur la carte info la journal la peuple na peuple yango ekomi na suka ceux qui vont apprécier qui vont pesa merci na Nathalie Kala Kapenda oyo azaki na édition na sima caméra pe montage tozaki na Christian Kengebeni journal la peuple ezalaka supervisé et pas héritier Mapine mi coordonné par Stéphane Stan de Bandeko botika la malam au revoir. Mule esika ebandie makambo esika pe ye compagnie africaine d'aviation CA na mokuse toujours fidèle na habitude na ye tellement alela clientèle na ye na ebandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso bonne année ba meilleur vœu na bino nyonso na année oyo sika CAA akani komema bino na ba dimension likolo lisusu encore plus de confort sécurité ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers ba avion na ye mokwake bobo sanate na 2026 oyo CAA zoko ki sa 34 ans mokoka toujours na service ya ba congolais pe ya clientèle na nyonso. Ah, CAA mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.